Salut et bienvenue sur Masolo ya SB, votre émission où vraiment bolinga kamingi. Toujours dans le cadre kaka ya mam sisi la pomba ya scène balobi tokozala wana toujours focus kaka na SB, kaka na ba film, kaka na ba activité ya Sila Bekam ndeboye tolobaki yango moto ningana te, moto répondre moto te. Totala bango lokola bana mikie. Tango bana mikie ba ko sakana mikolo bavandaka kimia mpona kotala bango koobserve kaka soki basali mwa mbeba obendi litoi ogangeli mpona koluka mabe ya te kasi kino ntango boye biso toza beaucoup plus focus na masolo ya SB mpona koloba ete bomonaki point final euti kosila oyo topesi merci mingi na Sila Bekam pomba ya scène tolobaka yango pamba te azalaka pomba ya scène et puis moi so moko adefendaka République démocratique du Congo na ba œuvre na ye yango penda tozoko féliciter toujours na ba œuvre na yo ya SB na monde ya cinéma lelo vraiment tala honte longoli biso yango topesaka penza nkolo mokeli merci ndengo tinilaki biso Sila et surtout beaucoup plus merci na papa Elombe Sukari Faustin oyo penza zwaki likanisi ya kolanda Sila epai na bango mpona kozwa icône oyo lelo toza na ye na mboko oyo akodefendre biso soki papa ozwaki likanisi wana te ya koluka Sila epai na bango nde lelo oyo boye tokobetaka lisolo ya Sila te nde lelo oyo boye tokobetaka lisolo ya théâtre te. Merci mingi lisusu na présent Yoshua balobi présent de tous les abakou présent Josué Ngondi na niveau ya Canada papa tozopesa oyo ba merci mingi parce que eza donné à tout le monde qui m'a na surtout beaucoup plus en tant que serviteur de Dieu au kolobaka toujours babakou bozala toujours branché na SB bozala beaucoup plus focus na ba masolo na bino ndenge ka tozaki pe initiative yango ya kosala masolo ya SB pona kosolaka mingi na babakou ko nyonso bali partout na monde merci penza na confiance surtout beaucoup plus na motivation boyali nango et pas la pomba ya Sila Bekam tolobaki loko moko ete tokozala wana toujours pour kosaka promotion na yango salle moko ya musculation yali balobi gym olingi o se détendre par rapport ya physique oluka moyen ko se traiter parce que bandeko ebele bayebaka yango te balobi mboka eza na pasi ba difficulté ya limo ebele olie moke obombi pe na pokwa wana po luke olie lobi lisusu komokanisa kolia kasi okobosa leloko moko nzoto pesengaka kolia nzoto ezali bilei oyo toliaka na monoko te kolia nzoto ezali kopesa yango tana yango ça veut dire quoi lelo oyo bato ebele toyebi yango na République démocratique du Congo tobanda komona lokola basali ya musculation ou soit basali ya gymnastique ezaka beaucoup plus na bayebazwa toloba yango solo parce que mingi tozaki na complexe wana ya komona ete akena sala musculation et azo sala kutu pompage et azo sala physique et ako sala domino bango boye na boye ngala sala makoki wana te ngala kokende kuna ndenge nini kasi ezali na salle oyo bino moko boye komona na sima tozali na Power and Fan Club oyo en tout cas eye pona ko soutenir bino ba congolais oyo penza lingi ke azwa taille ya malongwa ndenge ba papa na biso bali ba militaire ba policier batutu balingaka bazwa forme oyo penza ke omoni mobile osepeli et puis na cadre pe ya bandeko obele bazali malade oyo tokobenga ba augmentation ya ventre okomona libumu emataka yo kaka balobi eza bagraisse balobi eza effet ya komela masanga kasi okosala boni mpona koluka kodiminue ventre na yo beaucoup plus kozwa taille yango omoni esika oyo boye tomoni na nkombo ya Power and Fan Club oyo eye mpona kosoutenir bana mboka na bayo nyonso baza nango komba difficulté. Power and Fan Club ezali wapi? Power and Fan Club ezali na commune ya Mongafula ozwa biki na papier on note vraiment place adresse yali tozali sur avenue Kimbwala numéro 1 quartier CPA Mushi na commune ya Mongafula donc okomona galerie moko eza wana galerie Feza premier niveau okomona salle na biso Power and Fan Club et ali wana en tout cas awa okozala très à l'aise parce que tozali na ba docteur to benga bango ba docteur parce que baza ba spécialiste na cadre ya makambo parce que na ba imaginer bo komona tozali na ba ceinture o ba maman na biso bazo utiliser ba ceinture o zali pona ko diminuer ventre ko pesa taille
chaque semaine au moins tokozala toujours pour relaxer bino différents types il y a des exercices parce que l'exercice est lié belé na bandeko ba ko na biso na écran ndenge to mona on mikili ya poto exercice ko le capé na etando ça veut dire que ko le en direct yo pe na télévision na yo ko ba ko landa pe exercice ensemble na biso auto ko ba no sala ba exercice ça ko pe contacter biso na ba numéro o ezali plus 243 81 62 87 758 Tobandeli plus 243 81 62 87 758 et puis Tozali Lissou na plus 243 89 69 55 562 plus 289 69 55 562 wana okobenga bato bazali mieux placé bakopeso ba directif et puis beaucoup plus bakorienter ndenge nini okoko bana ba exercice na voilà donc meka tolobaki na bandeli émission na biso tokobeta lisolo beaucoup plus ya si la Bekam masolo ya point final au boyebi ete ezali film o esili kosila na 9e épisode o topesi coup de chapeau na Mam Sisila tobeta lisolo ya point final Mam salinga côté ya biso nini si la Bekam toyebi ete ebele bayebi sila na monde théâtral na groupe o tobengi na groupe Simba otoko beta mo mukeli solo ya Sila Bekam parce que ebele lelo bazo retrouver Sila lokwa maseki ko mona ye lokwa mutu moko boye oyo toko moko bwa kele ba éloge to ba fleur ngo ka pamba boye mais to justifier bino ke zaka pamba te parce que ngana zo na ba époque non ba réseaux sociaux penze zo en plein te na mboko yo potala beaucoup plus YouTube monde ya YouTube Sila azoka déjà kombo ya pomba ya scène wana na ebité so yuna na ko contredire ngana lisolo to ko loba parce que soki peut-être to beteki lisolo ya pomba ya scène lelo boye soki peut-être to beteki lisolo ya Bekam lelo to ngoto loba autrement to ngoto loba ete azu kombo na peut-être na réseaux sociaux ndenge SBA ko ke liboso kasi to tshama ele to loba azoki kombo ya pomba ya scène et puis ya Bekam depuis CD ce que tu as soupli depuis bande vidéo ndenge pene zaka ba TV na biso wa ba noir et blanc na ko kotsa bande cassette pour ko ta la vidéo ndo to ba pene ba bande vidéo wana minene ya ba VHS voilà le terme ba bande ya VHS si la zalaka déjà pomba ya scène et puis zalaka déjà Bekam donc pour dire que il faut quand même tous un maximum ya respect na mona mwasi wana to ko sa ba chantage te to ko sa ki mukala te parce que les bandeko lelo ebele bakoma bimisa ba terme ebele pona ko luka ko diminuer bandeko ba ko sala ka promotion ainsi là na ko benga ba bamikala ko mona mobali kitoko boye ko mona mwasi kitoko lobela sila eza ya pamba te parce que to mona ngo partout na mokili ba fanatique ya bato balaka parce que Michael Jackson pe à son âme azalaka na ba fanatique na ye o kutu kino lelo balobelaka Michael Jackson pe vané to mona bango na film Alvin Johnson alobaka yango na collègue na ye wazaki basketteur alobaki ke j'aime Michael Jackson abani ko pesa des exemples ya batutu o bazaki na 4 ya stade wana ya basket batutu ba confirmaki que non moi aussi j'aime Michael Jackson donc ça veut dire que batutu ba konza na 4 ngoma Kinshasa pe libanda ya moka ba ko pe ko lobaki moi j'aime Sila Bekam suko où est le mal pas yango ezalaka nini mabe yango ezalaka nini lisumu yango ezalaka nini teye lobanga kaka yo leki Alvin Johnson na succès yo mona mobali to mona mwasi biso tout totala filme wana biso tout totala filme Alvin Johnson na Paris Morgan to ko sa promotion na bango te kasi batutu ba comprenaki ke malgré timidité ya Alvin malgré tout azaki millier mais lui annoncaki comme ya mutu moko soit asitaki comme ya artiste moko aza célèbre o aza na ba valeur ndenge Sila Bekam ali nango to comparer Sila na Michael Jackson ite kasi to pesi ba valeur ya koloba ke tango bato ba ko reconnaître musala ya muninga il faut air moko boye to zaka pe bato eloko ko boma mboko Kongo yango wana bato balingi ko ndima baninga te bato balingi ko ndima power fan club te o te basala ngo zaka nango bele te basangisaka mafuta na mai te parce que qualité tant que tu as lisolo ya qualité ndeti ya SB il faut voir que il y a des qualités
coup de chapeau na bande na biso équipe technique o basala musana bango na SB wana komona ndenge wana Jolivet Malongi boza ebele ba Arnold Mukela tout ça baza ba collègue malgré tout baza ba leki par rapport à métier to kutana nango kasi faut ko la bango ba faire et puis ko féliciter penza bango na musala makasi o ba ko salaka donc ça veut dire que conscience ya moto ba changera yango te le divergence est kota nango famille soki nini famille libota oya Jimmy mona lemba que je salue et puis tozana les abakouk divergence c'est quoi ça là divergence c'est quoi ça là kasi to barake mafuta basangisa yango na maïté même si ton tobeta la lisolo musique to yebi ke o azaka grand chanteur o peut to yebi ka sa rapper ka musique to yebi na biso pour ne pas citer les noms pour final était biso nini pour final était biso ba séparation ba couple ba conséquences ya ba couple ba problématique ozo les na ba couple na biso lelo ebele ba kotala biso ensemble baza nakolo baza d'accord na ngai pona koloba ke il y a toujours des problèmes qui se passent dans ba couple surtout que on a taux ya pourcentage tout le monde a na 99% il y a taux ya ba problème na ba couple ya bato en tout cas ça on contredire ngai le baga que faut ça mukina sika donc couple autre koloba ke te bango bazaka kaka bien surtout tina taux ya pourcentage en tout cas bazaka moko si la téibiso ba séparation o tozo benga ba victime ya bana lelo bana ebele baza ba enfant de la rue lelo ba maman ebele baza ba famille délaissée poto lo bango bien dans sens que okomona famille okomona mobali ba sundola ye contenu ya comportement et puis peut-être contenu ba injustice o ezali na kati ya couple lelo poto okomona na ngambo ba papa pour ne pas dire beaucoup plus que pour na ba maman ba papa mususu pe ba ali délaissé ba ali pour le gona ba tebelo ne ba bosa na ngona mutu ke on est mibali ba sera déception te on est mibali ba za rappel délaissé na bolingo te oui mibali pe ba délaissé na bolingo pour vane to moni ndeko na biso bobo manoka que je salue coup de chapeau catastrophe balobi mona mobali moko ayaka ko bouleverser monde du cinéma wana pene ça m'engage que moi ils ont engagé ngai wa ko boya saka asala na ye kaka po bokoma ko sala sala mikina bino bo chef ba tuna bino na kati bobo manoka za délaissé pourquoi parce que akutana na mwana mwasi oyo a compliqué vie na ye lelo oyo a souffrir na choc ya ko perdre bana na ye liboso ya mokili bana na ye liboso ya vie et ça lui passe lelo ndenge sila a perdre bana malgré za histoire mais ça lui passe ko bungisa bana wana oyo tomoni te kasi na koyoka lisolo ndenge mam sapeseli biso yango na bino tout obolandaka filme na biso na SB bolandaki point final depuis na premier épisode kino na 9e épisode boyoki choc wana en tout cas kobungisa bana wana esali pasi tala oko kobungisa musapi na yo ndenge toyoka na masolo baartiste mosusu ateka musapi mosusu ateka mokongo mosusu ateka soki kingo soki mosusu asala boye mais kobungisa être humain oyo vraiment nzambe akeli apesi souffle apesi avenir apesi makambo lelo atika bino eza facilité parce que esali pasi tala lelo aussi là atikali victime ya comportement na ye moko donc comportement oyo lelo ozosala okotikeli mpe victime donc victime eza te ke moto moko asalaki yo mabe otikali victime na makambo oyo yo moko ozosala na vie na yo apres lobi oluka bandoki oyo te famille na biso te victime liboso tala comportement na yo tala comportement na yo orépondaka bato ndenge nini balangage na yo ezaka ndenge nini bizaleli na yo ezaka ndenge nini et puis na baye batali filme tomoni yango silaki plus lui na 2e épisode ya koluka kobebisa foyer ya Flore parce que awa pene na asa condensé ya filme mobimba depuis premier épisode kino na 9e épisode na 2e épisode déjà tomoni motema mabe ya sila ya koluka kopesa moninga na ye Flore solution moko bo oyo ekoko créer ba problème lelo oui toboyi te buso bapesa na ngambo ya Flore parce que acceptaki yango facilement parce que atalaki mpe souci ya mobali na ye ezalaki bien ya baémotion kasi
quelque part avant qu'agir dans mon kili il faut que tu là bas côté nyoso il faut que tu les bien et les mal que tu les hauts et les bas parce que quand agir comme par sentiment bon écrire là pas problème et ben les bandima bana misala na sentiment écrire là ba problème ba ali et ben les bandima pe bana bande ko bana banda ko écrire là ba problème ba ali et ben les oyo bandima ko yoka pe ba pasteur mususu écrire là ba problème pour ne pas citer les pasteurs dans le sens négatif, mais dans le sens où ils ont pour créer problème, pour ça séparation quoi, dans le sens où voilà. Donc si la loi est victime, il y a conscience, victime, il y a comportement, et créer préjudice, où ils ont ni impulsion à moto, alors si la salle boya bobo, pour se résoudre banana, on a calémie et recréer climat moko ya malamu to recréer profit na ngamu na yo bakangaka mwana ya moto te biso tu tokoloba ngo na ndako ke mwana soso atomelisi libele suka koluka moboti na ye mais tala conséquence ole peut-être suka luka baboti tala oyo créé na bana donc eza penza film oyo na yebite inspiration wana ya sila mams soko yutaka wapi. C'est pas pour eux qu'il faut attaquer kaka dans le monde spirituel et puis dans le monde physique. Il faut pas attaquer cela. C'est normal de comprendre la guerre on a fait ça kaka. Pour comment nous chaque film est un titre et il y a un rana tout va dans ça d'analyse. Comment film est sûr qu'il y a si les et puis ça va poster des photos et puis ça va aningani. Si la comment attaque la ça va brosser à pamba. Brosse on a fait créer des problèmes. Besoin au niveau. Donc pour final, surtout que nous plus loin le troisième épisode, au moment où après pour accepter proposition ici là, on un fleur bango accepter kiango pour un souci beaucoup plus c'est mobile na au mari, t'as la préjudice au créer les, t'as la makambo a commis ko subir na yango, t'as la malheur côté qui na vie na ye. Donc pour dire que avant peut-être que tu lito libanda, il faut que tu n'appelles le Nyanzambe. Fleur soki a tchaki mato inae pas Nyanzambe, ou azamu keli ya likoro PSC, peut-être que moi j'ai pas solution makambo. Parce que mingi balobaka yango Nyanzambe na escalier kasi ya satellite na nini, na sincère, mais ta sincère aussi là, il a qui sincère yango ya malamu. Pourquoi ne pas kotika la taille moko na mukili? Même Zambé na yo qui koyoka bato mokili pour nous ça va difficile la vie à battre surtout beaucoup plus à ba congolais ah ngape na lembi na nga banda pasteur banda côté likama pe mo ne ya kate nga mutala na ndeti kunu ne bazaka so ba bokeli bino mafuta ba bino ka soko au le livre na nini au saliboy au so solution non mon frère ma sœur yangota wapi kondima na yo kondima na ekendeti. Donc, tu as dit que Omar, que j'ai sali, tonton O, tonton Dou, ou Azarane Kimi, Azarapena Likamona Montote. Pour mon tour, on a allé dans l'écran, le baguette, yo, il y a un autre baguette, Omar Azarane Likamona Montote, dans le sens inini. En tout cas, il y a vu sur vidéo, il y a vu sur ce qui a été dit, on le logo monté comme le roi Mathieu, il y a vu sur Omar et Nantoyoka. Donc, moi, je confirme que Omar Azarane Likamona Montote. Ils ont pour nous revoir dans été mais na yebi que azara na likamona motote asara musala na sans parti pris asara musala na normal et puis d'abord sur le téléphone façon de jouer au monde que muto on aura la problématique. Donc il y a beaucoup de même dans l'histoire autour on a point final trop bon trop mieux et créer des problèmes. Dieu merci nous avons le voisin na ngambo ya tonto o asungaki pour nous la ça été yenda za mukeli ya nyoso yepe mtaramettre ya tape na circonstance comme la qui ezaki dit à côté à payer à comprendre que ce qui peut-être aux liquide na opesi na nzambe aux solution to ko na niveau ya Cardozo mi l'esprit moi so ba benga qui paraît-il que mon mboka mon qui kuiti mon so ta soki wapi tala morphologie bena mi l'esprit Cardozo est-ce que gozo apena mon ko taper mboka ngobongo pour dire que toto opa mais maman qui na sentiment. Donc, tant l'identité est montée au côté de l'icolo, avant de l'icolo. Pour te s'emporter dans le sentiment,
okutana ndeko mobali okutana mwana mwasi na apparence physique olingi mais on eza kati oyebiti wato okuta ba détail te parce que bandeko bele baza victime ya makambo bakoloba tonto yano lobi ya solo ngana kutana na ndeko mobali moko boye ngana kutana na ndeko mwasi moko boye donc tocha mayele ya makambo kolinga pe bachela yango mayele tokosana te ntango mpe kozolinga ozosengage tya mpe mayele koloba te moi je suis diplômé je suis avocat je suis soki licencié na boye mais ki avocat na yo naki licencié na bolingo ozobima zoba bien sûr ife na biso kwata lobango bolingo etanga te kasi abeta mpe sete alobaki lamour ebomaka biso tu toyebi yango mais tya mpe mayele accompagner intelligence na yo dans bolingo ekosala mpe bien donc ça veut dire que Cardozo mis l'esprit par rapport à mingi par rapport à ça la paix mingi yango manipulaki ndeko na biso mari facilement pour conclure l'étape pour na TV sangonga ezaka pe radio te lelo boye bato ebele bakondamné Omari balobi ke eza faute Omari ye muta acceptaki babetisi ye na ndako na ye kasi soki tobi tozonga mo muke sima est-ce que to bo condamné Omari tonto o donc se rendre compte que maman Makambo maman Teresia maman Melina o bazali bandeko na ye bango depuis ba checker ba pression o ba ni ndeko na bango na erreur to saka d'analyse to lo bakara te pona koloba kasi to zonga beaucoup plus na source place mabe utaki bandeko ya papa Omari qui veut dire que maman Makambo aza maman na ye biologique selon l'histoire maman Teresa o azali ndeko na ya mwasi selon l'histoire maman Melina aza ndeko na comme selon l'histoire ba indi ndeko na ba on erreur selon la pression contenir la pression yango saki ke ndeko na biso azala na choix te donc bandeko mpe bazokoma na niveau wana ya kotakina bandeko na bango basi bandeko na bango mibali bayebaka ke conséquence eza na point final finalité makambo bino boyokoloba lelo ekozala nini film oyo ya point final eye kaka te mpo epelisa moto na internet mpo lelo osila akoma na ye lokola unité de mesure ya baproblème ya bato tolo bango bongo mais sila soko lobi ata aya pamba ana ye wana fo bakotela ngo baanalyse ana ye wana fo créer baproblème mpo soki tobi tozonga na tourbillon tomonaki ndenge babuki banzela na nzela babuki babare baterrasse bafungoli banzela na nzela bafungoli banzela na nzela pour dire que tourbillon ekotaki mpe na mitu ya bato na théâtre bato ebele bakomi biloba bilobaloba avant kutu pasteur jean paul mayata milobela bato mosusu babimaki lokola badémon oyo bazodélivre na baéglise mais lelo point final eye komettre fin na babétise tika après point final toyoka makambo toyokoyoka lelo parce que finalité moto na moto abimisi sikoyo ezalaki kati na ye toyebaki ye mpe nazalaki boye chasse esila abengaki te ko akomi na suka boye ndenge nini mais finalité na ye mosengi kaka finga sila voilà point final après point final nini koya nsima pour ce tobi final bato bakokasoneka esili sikoyo sila mpe azocontinue toujours carrière na ye akosala mpe bafilme titre nini ekoya ya makasi koleka point final akobima na gauche to na droite mpo sila yango mpe kaboshe esilaka kaka te sibolo na ye ezosala nanu elobi nango madame lolo mama leki bisalo abi abenganga miso lolo pamba te parce que sibolo na nga donc kaboshe nange esalaka nango makasi sibolo ya miss lolo plutôt ya mame sisile esalaka makasi bato bakanisi ke point final esili nini ekoya nsima bozela nano botala ape kanali plus ye wana lobi ke te nga na ndimi na nga nasala contrat na yo kanali plus nda lukisi la olie bato bakende oluka kanali plus tal niveau tokota na makambo wana te onoko tuki bato nous sommes pas là pour choquer les gens tobeti sete masolo ya SB ezali beaucoup plus pour la promotion ya Sila Bekam pomba ya scène mwana mwasi oyo azolongola biso honte ya mboka au Congo ote te euta na euta te te euta kuna lelo ezosala nini
Les lots, tous dans le 40e siècle. Tous dans le 40e siècle. Tu peux mettre sur le théâtre et quand tu es ma boque, non. Tout le cas, amélioration. Tout le cas, niveau international, en vrai, solo. Tout le cas, tout bima. Tout le bima, ni ceux qui m'ont témoin, ma belle, et ça, ma bande congolais. Kasi ya kolemba pete, je crois que mon aki postage, j'ai même ceci là. Pour nous relaxer, azali maman ya bana nyonso. L'américain bazoki ya bango postage qui veut dire affiche, qui veut dire miniature, ou même ça salaki. Alors que vous êtes toujours là, nenga zara toujours pour na batutu au basude na raé. Babaku ya Congo, babaku ya Congo Brazza. En tout cas, bato ba ça la appelle, na kamera le gambo asila. Bato ba ça la appelle, oh bon biso ya ngolo, même ça sali ni biso ninité. Ah. Donc on a pu faire quoi ta polémique. Bande on a biso ya Angola, beaucoup plus na Luanda wana, to possible ba mbote. Bon c'est la même ça reposter binope parce que besoin senga même ça poster pe biso ya Angola. Baba kuka fruit d'ici de Bali, baba kuku baza soki ya wapi na wapi même si pe babula ngozalaka. Hein? Et donc, vous avez quoi dans le bar. Mais je dis vraiment que même si c'est vraiment, l'innovation, c'est bien. Quand tu sali ma solo SB, tu sali ma solo kaka. Il y a qui a la mams. N'a pas encore mis mams. Tu sali li comme balandi, c'est bien. Et pour mettre peu de négociations, tu as un finger, vous savez analyse à boyer, vous avez la cadre moral à boyer, il y a pas un film club boyer. Cadre ya propre ya boye o mindele bayaka parce que on est de ressentir que était batamalongo bayaka toujours na masolo ya SB bolanda yango. Merci beaucoup na batutu bazuite rolanda biso na moko ya lelo boye to moni président Josué Ngondi na niveau ya Canada, mama Kati boutique, mama Aimé Kiungu, mama Zozona End, mama Elimbizi hymne national na moto na pesa ko mo hymne national na ebitina. Hymne national ezalaka tango mona bandi etelo abandi kelasi eloko liboso balakisaka hymne national ayeba mboka na ye. Donc tango za na mboka Kongo boyebaka ke mama Elimbiza alaka, mama ya Babakuk, mama Chouchou na Nyota alaka, mama Kati boutique alaka, sans oublier mama Zozona End alaka. Ba mama o ba simba biso kitoko o komona ke Abakuk ata sale mission te akofuta ndaku di. O balandaka sila baganera nini to landaka sila to ganera quelque chose sila te mutatina biso to landaka ba vie na biso to ba vérité. Merci to mononi prochainement na numéro mususu pour na adresse o esika ezoni biso to ko bandela yango na nko parce que tozali na besoin ba to baya na esika to ko sala promotion esika oyo tozali bongo na commune ya Monga Fula tozali penza wana na commune ya Monga Fula tango zo mona pompage so de mouton. Expliquez-moi bien, sur les moutons, au progresser vers Motolokola Akokende, au Romona, avenue Kimboire Aliwana numéro 1, quartier CPA, Mouchina, commune ya Monga Fula, pompage, adresse Yangwana, surtout beaucoup plus na bandeko ba komona bien te. Ote, ngana yoka kika mena mona gite. Bato ba komona bien te, boka miso komona kaka, na premier niveau, immeuble moko zawana. Feza au pays dans le quartier, bah on a qui était ça le Power Fan Club et Zagawana. Power Fan Club et Zagawana. Il y a ban mboka. Il y a des étrangers, il y a ban mboka. Oh non mboka kende na yoka, ce qui est combien? Kende yoka. Comment on entend bah sportif, bah footballeur, on a joueur, on a jogo, on a basketteur. Et si que ont mis bino yango. Et ça on peut pas ça rebongater. Le numéro de téléphone est allé plus 243 81 62 87 758 et puis tu as allé plus 243 89 69 55 562 ou bengi biso tu repères ça la directive tu repères ça orientation au ligne ba bandela na niveau nini ba mususu ba bana o na rhumatisme ya maladie te rhumatisme les ali dia ko vendre sika moko dia ko sala ba mouvement te dia kozanga kosala ba physique et c'est important na vie ya moto onga soki sina lié na lani na ko ba benga ngate ba déranger ngate te o micrele maladie ya pamba esika yango o penza ko se relaxer vandi basaleli yo ba exercice nyonso ozala ngo besoin soki pe domino yo ko sala pompage ata 5 te ata yo mouvement au niveau
ngati za ba graisse otefuna ke na nini te papa otena ma machine à laser lukuta bakokosa yo ah bon yangwana yaka na Power and Fan Club yango esiko wapi bato ebele soko moni ba mama ba ko ya awa na bomoni to laksi bino ba ceinture o ezali pona ba ventre que ce soit papa maman okozwa taille ya malonga mobala boya ngai libumo kwa ngai libumo ko kwa yote ndenge nini yo soko so vandeli biero wapi kino suko ke kolala et c'est important voilà to tsiki bino pona moko alelo to bisu bino rendez-vous ezali toujours na masolo ya SB et suko wapi to ko sola beaucoup plus même si là et suko wapi to ko saka promotion esika donc vous allez toujours wana pona ko commenter ko liker ko partager surtout beaucoup plus s'abonner à la chaîne to ça ngo bosenga ndebo to monani prochainement bye bye.